Mama Congo, qu'est-ce qui se passe exactement entre yo, une combattante, et puis nande konayo mususu la marina au Azali parmi bateau pe balitaka pour na ba bonne cause. Dans l'Ancien Testament et la Bible, tu as besoin d'un problème. Mundele ndombe ya mwasi, ce qui y a défendre la bonne cause. Entre ngai na mbolina, à quoi défendre nan? Ndeko mwasi a perda dignité naye na mobali naye babima ba tenten ba joker ba mundele ndombe ya mwasi mundele ndombe mobali na miswa batu siko azozu yango contre nga bango bakanisi kendenga na ute Belgique ko sala moi intervention na salaki auprès ya mbila okesa moi démarche wana bakanisi komisi nga héroïne bakanisi ngande mutu na simbi drapeau ngande mutu na komi likolo ya batu nyonso nzoka ne eza bongo te donc mutu meje soit bango babi photo ko kite pe il faut to la se ke biso pe to yebi ko funda la marina na landaki alobi o Mama Congo afinga menga na yebi pe ke ye pe na mobile ni ba finga Mama Congo. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Nabano landaka live RK live et Sili et je me suis dit natike nano moi 10 minutes moko boy. Exactement maman. Natike ouais ça té. Ouais. Yo ka kadé na oloba. Parce que na zo ka moi 10 minutes. Donc naza déjà na caméra. Na no zelana no melata moi moi. D'accord. Ouais, OK. Ah d'accord. Voilà. Merci Bandeko Balandi émission Haut de Cours de bonne conduite. Je vous avais promis tantôt que nous serons avec Mama Congo na téléphone. Azali déjà awa to luka moyen to solana yé une façon ya ko informer bino parce que nous savons que c'est une combattante. Mama Congo lit toujours pour na ba bonne cause pour na makambo yo ezali yamalamu. Mais je voudrais savoir aujourd'hui Mama Congo, qu'est-ce qui se passe exactement entre yo, une combattante, et puis nande konayo mususu la marina au Azali parmi bateau pe balitaka pour na ba bonne cause. Et loko nini ezokoleka entre bino. En tout cas, papa, merci pour la question. Bandeko baolanda yo, baolanda biso. Pour excusez-moi voir nanga. OK. Pour excusez-moi, on a forcé pe makas. Et là on ko bela teme na sala musala bana dans le belé. OK. Voilà. Dans mes colos moi retard et aux citron à miel. Donc personnellement na Ancien Testament et la Bible, tu as besoin d'un problème. Ancien Testament, c'est-à-dire Ancien Testament, je n'ai pas compris.
Bon, ngande ko sina zongi sina ngai na Ancien Testament quoi. To ba biso oyo to komi de ba maman ko discutara na bato non ba botité ba ba parents penza à part égalité et à moi difficile. Non mais on a la tienne na Ancien Testament a ke solana a ke luka ba prière ya Sarah ya Anna Poli akotala ba makamu susu ye kutu vombe kutazwa tant que yo kende ko consulter gynécologue azota bébé ya retraite quoi avant ménopause. Mais c'est très fort ça. C'est trop fort ça Mama Congo. Moi si papa na tati to a un problème ti. Bilo mo mona ke mikolo nyoso tu ba lève na sali naza na problème nete natanga kombo nete na mentionner nulle part na ba live nanga ngana ke na ngana makam nanga nala muka na waka mutu mwa lobike ngana obebisa communauté alinga sala nga marche ake no funda nga bon ngana tikele nzela sa makam na ye asa la volonté na ye mais là kana to souligner que entre ngai na bolo sangi ou afana na Belgique na nto abebisa communauté pour ngana kanga batu captif te ngana komisa batu bataba bete ngana lera babongo abatu te nga batu basala nini te donc soki muto abebisa communauté nga mutakale bima na réseaux sociaux te ozo comprendre papa donc nga te mutu batu bazo se plaindre de la communauté na comportement nanga bazo se plaindre na mutu mususu comment mundele ndombe ya mwasi soki ya défendre ka ba bonne cause entre ngai na mbolina à quoi défendre nan. Mama Congo, une petite question, pardon, na bongsana makamuyo ozolingo loba. Est-ce que avec tout le respect que je vous dois, nous pouvons bien discuter, parler comme de personnes avec ces têtes bien faites et les deux pieds sont sur terre, que nous faisons que nous parlons au moins des choses Ezali ya malonga sans pour autant koko tisa makambu ya ba mbolina non je n'ai même pas la besoin de kotisa bango na makambu to solo là je posais une question donc etali la combattante Mama Congo nande konae la marina on se limite là batu misusu OK. Na répondre au penza bien papa nanga. Na lobby boy, yo lobby la combattante Mama Congo. O lobby nande ko mususu oyo a défendre pe ba bonne cause. Ezande yo lobby. Si ko nde ko défendre ba bonne cause. Na minute oyo na réseaux sociaux. Eza bato a Kinshasa, eza la diaspora, bazo déplorer comportement ya nani. C'est ça. Ya mutu moko, voilà. Comment ça fait que papa n'a pas dit muto lobi ke a défendre ba bonne cause na minute oyo est-ce que muto ko attaquer zanga ndetinga na salini c'est ça so kuna finga kié na ngana comprendre bon de quoi ça na droit ko se défendre na fingi so comme na seli kambu muto ko kai koloba mais loin de ça pour na minute na lobi ke na réseaux sociaux na za na ngana problème na mututé bana misala ya bolosangi wana nazo gérer bango te nga nazo ta kaka kombo o ezozonga na réseaux sociaux o batu nyonso ba déplorer comportement sikoyo na tumboli ote na fingote bon soko ko na finga ezakala ko yeku est-ce que zakana ba problème ça peut mobali abimisa kutu mobali ko finga nga siko comment papa na ngata dit mutu oyo lobike a défendre ba bonne cause à tel niveau ya problème et comme million de nini jamais okoko tika mobali na yo aleka devant beaucoup de monde aya ko finga okoko maté c'est-à-dire il y a pas la sagesse chez la personne oyo zolobela pourtant il y a qu'on défend des bonnes causes obimisi mobile no papa finga papa loba trop c'est trop to mela lisusu te siko yebisanga kombani ya usala lelo po ekange na mungongo po likamnyo so sala batba banaye kenon pa mobali na yo kenon pa mobali na yo mobile na opa finga mobile no pa finga donc papa na ngata di basi mibale bazo swana basi mibale bazo swana voisine na mwasi na yo ale yo banda pe obimi tant que mobali akotena kimia ozuna no mwasi no kotise na ndako otuni
maman, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi on soit dans la balabala boy? Pourquoi on soit dans la mise sur le problème ni? Moi, je n'ai pas que non, voisine, m'ta tumbolinga. Alors, au leki si ta journée, ceux qui n'ont voisine boye bani, au bi pesa nga numéro voisine, ou yon mon se déplacer, ah maman, problème ni nan de comment si. Oyuki, mobile solo c'est comme ça. Mobile solo ya teke. To mona pe babitumba na Congo, nga pe na lo mona pe makambo pe na famille pe bat bazo swana. Ozo comprendre même na balabala. Mais tant yo moi ça zo swana, yo pe mobile obimisi longi, obimisi nzoto na portail, obani ko finga voisine. Eh solo, moi sina nga leki yo, ozo banduta, obi ko na string te, moi musana biso. Yebsanga est-ce que na balabala wana ata olati pantalon, otie chemise, osimbi mallette, ozoleka, batu ba respecter les sous. Respect kozala te parce que au prononcer babiloko esengeli ya ko prononcer te face ya batu na public. Voilà, donc de comment si a perda dignité naie na mobali naie babima ba tintin ba joker ba mundele ndombe ya mwasi mundele ndombe mobali na biso abatu siko azozu yango contre nga omone loke esa ndo na biso boto aza na problème te to beba na déjà mutu na kwena ye eloko esa le boye bango bakanisi ke ndenga na ute Belgique ko sala moi intervention na salaki auprès ya mbila okesa moi démarche wana bakanisi komisi nga héroïne bakanisi ngande mutu na simbi drapeau ngande mutu na komi likolo ya batu nyonso nzoka ne eza bongo te donc muteme je soit bon babi photo ko kite pe il faut to la se ke biso pe to yebi ko funda ya nga na lobi nga na kendo funda na mema communauté mobimba te mais la plupart ya bato baza contre na mema ki ba donner na bango ba plan na bango na memi ba prêtre eloko nga na ofingela mutu te kaka po yaki na réseaux sociaux a clasha ki biso nazo funda na ba élément moko très solide o mundela tali alobi ke non po muntu sola ki na mbila nga te oyo te oyo eza nango etali biso te oyo eza boye te alakisi ngai biloko nini oyo eza valable pona porter nango plainte bango pe bakende comme ye pas na besoin alakisa monde ateke nga pe na ebo sala démarche nga pe na ofunda mama Congo nga pe boye na boye aza na besoin alors que makambo to sala eza poto bimela ngo gankite poto bimela ngo yankete po yuma boma yake nde komosi na Belgique alors baka ye danger ye kilibi ye tout ça mettons na ko kula ko ke ko bimata ata na fenêtre apepa ngata aseka ngata na musika akokaite ozomona po yuma yaki wana donc nga eza likambo bima yake te koma o eza ya batu nyonso preuve ne toloba na batu ke so bolingi bino pe bokoma bino pe porter plainte selon ba dire na bino ya bino moko po mutu moko ko sala likambo na suka te naza na David te ozo comprendre eza ya biso nyonso Parce que batu ba internet qui na komeli yango danger ou peut-être mama Kongo otala tade eza po peut-être na minute bakam na osala batu baza na même avis kenga mukolo bi pe na ya émission mo batu basepe na bango te no mona ka sous 50 personnes même sous 100 personnes mais biso tout a dia na kombo na réseaux sociaux ça fait pas de nous des stars pour tout le monde ba star et bela maboke ba vie médiocre tout le monde peut ba star et bela musique ba vie médiocre ça sert à quoi ya ko s'appeler star pendant que aux la vie moko normal au batunyo so ba vivaka ozo comprendre c'est la jalousie bazana bango ba komi bana misala ndeko mwasi wana komi mwana musala akomi chinoise ya ménopause voilà oso la musala maîtresse na bango. Voilà, Mama Congo, j'ai une question parce que cette question, Ezali, ce sont des questions qui touchent à la nation et qui touchent aussi dans la communauté. Vous êtes aujourd'hui Lito Nyonso au Sali, na parcours nayo face aux politiciens, face à Mambwe Bele, aux olités pour la bonne cause. Il y a, selon yo, il y a Mboka nayo. Est-ce que vous ne voyez pas que non, entre vous aussi de serre, herbe komi kokende na batiraima kokende kobimisa makambo yo esengela kite koluka makambo kutu de fois ça tient pas debout au monité que aussi c'est une façon ya ko exposer votre drapeau et votre nation aux yeux de tout le monde ezana makambo mususu oyo ba ekolo mususu ba yeba kite minoko mususu ba comprendre kite à travers ça il peut facilement vous détecter et puis kobimisaka bosoto ya drapeau na yo ya mboka na. Est-ce que ce n'est pas important aussi pour vous de tourner le dos?
Bon bosoto so limité ici la té. Au moins ils sont dans la ndako. Bosoto batami quelque part. Ozo kaka solo. Ndako ekomi bizarre bana ba na banzoto. Tant que bosoto limité moins pour nettoyer ngo ezate. Il faut détecter si ka bosoto ezali pour nettoyer. Parce que biso ba congolais tout le monde a ke kofunda ezali dramatique. Des fois il faut kofunda. Parce que à travers ça, nous découvrons aussi que infiltrer dans le Congo baza. Obi que n'importe quoi parents na biso immigré belé immigré dans le Congo, comment congolais parce que bon droit de sol là, on botami na Congo comme congolais, mais baza qui na ba nationalité mususu biso to ebaté. Tozo découvrir ngo. Dans net indeko na Belgique, to ebi congolaise, to ebi aza soki mutauta so Lubumbashi so côté nini. Mais il s'avérait que moi personnellement, j'étais surpris d'apprendre que Aza de nationalité, Aza congolaise et ivoirienne. Donc ça dit tout bunana batumo kwe bazana bango na ba race côté pe mususu yango bazo combattre biso. Donc ceux qui confondent dans la tête on a te ba biso de kendeko wana Aza quelque part ivoirienne. Moi c'est qu'au commissariat, maman coupé nzambe na nga likolo, c'est au commissariat qu'on m'a appris ça. So babi na nga lokuta mutabi ke lokuta to sombi biye biso tout ozongi na commissariat wana to keta 2 personnes. Non mais que bon que nous tourne papa. Moi quand je suis arrivé ici vous avez dit quoi que la dame de Mbolina Mokonji Tchombe Mokonji Sokinini que Aza 50 biso 50 ivoiriennes. Je l'ai appris que là-bas. Vous en comprenez. Donc des fois Eza parce que makambo funda epezaka. Les kamsou de comme ça là au funda te. Bon, on a la to krachana petit. Est-ce que tu fondana? Non. Jamais. Et ça, les détails, tu n'as pas besoin. Entre voisins, beaucoup soina, entre les beaucoup soina, mais ceux qui sont comme à niveau fondament, c'est que dans un niveau où les temps tu vas séparer bino. Et ça, c'est ce que bino besoin de solution de l'État. Mais il est comme moi si, à la troupe mobile, il y a ma chaîne belé et déstabiliser batou et finga kabatou et bon mama bala batou et bon mama famille batou et déséquilibre batou. Ce qu'on peut bango batika, il faut en tête la baronde aller au moins tribunal avec une personne. Dans le tribunal, bah tu en garde. Il y a un tombé na ba pio dinaye que nga kutu na komi na niveau boy botika bosa ba émission na bino botika ba vie ya bato botika ko fingela nga bato omoni ko fonde leza na ba cause mususu. Voilà. Moi, je peut-être ça sera une dernière question pour la intervention pour ne pas trop prendre le temps dans ma cambouana. Mais maman Nadia, j'aimerais vous appeler comme ça, maman Nadia. Aujourd'hui, vous savez bien que lorsque nous arrivons en Europe, biso imuindo to lo bango na lingala, bien que traducteur et comme na ya lingala et tout, nous savons tous ndenge nini to luka koluka pona koluka moyo kozwa eloko nzoto. Mais vous ne voyez pas que non, lorsque vous insistez sur ce sujet, oyo, na babiloko oyo, ekoki pe kozala ba élément oyo, ekoki ko nuire na lobby ya bandeko na biso ebele. Donc, vous voulez seulement, maman, aujourd'hui, ko dévoiler, par exemple, secret moko boye o biso nyonso to salaka esungaka biso nous les Africains biso par exemple ba Congolais pour na kozwa moi merci papa la na comprendre déjà question nasilisa pardon nasilisa to bebisa yango justement toute une nation, une communauté juste à cause d'une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui mondele à comprendre, j'ai peut-être le lobby et Coco, mais là, noir n'y a son problème. Aujourd'hui, côté qu'on a pu aussi se jouer dans l'imprudence, maman. Merci beaucoup, papa Langa, la question posée. En tout cas, son de comment son aïe bongo, so bo se rappeler tant au Gloria, Hollande Azaki na Grèce, kaka bango bat équipe wana. Bazalo bake to fundo na aéroport to fundo banini boy obimate bazwa ki combat na bango bazwa ki baguerre na bango ba komisa ki on a niveau ya koluka ba finga ba funda moninga na ba doublette kwa za koluka po akota soki toye ba bongo neti nga tant que combattant tant que moto na yebi passe eza na mboka jamais na koki kokoma na niveau ya ke funda mutu bongo
mais eza quelque part pour la bateau peut entourer ndeko mwasi wana et apprendre bango ndeko mwasi wana ye na poto omoni ba façon ya kozula mukanda asekelaki yango baninga aseka baninga bakoma na bafoyer aseka baninga bakoma pa bato donc ye mutu abebisa image tozana ba logique tolandaka ala tobi de tambo na poto mais etanga ye poto alakisi mukilike ngana okendo bwaka te mukande ko ya ngomoko ngana ko sala te baliesa kanga ngana okende foyer te ngana na ndako opesa bato a Congo image que l'Europe est facile que okoki koya alors que biso total ça toujours bandekoke l'Europe c'est pas si facile c'est vrai que toi na ba facilité moko na vie automena par rapport ya Afrique mais pour okoma pe na niveau ya kozwa ba facilité wana ezana ba étape faut les capoko mawana il y a des gens qui ont dormi dehors il y a des gens qui ont dormi dans les endroits où bakanate ke les kabaolela wana bato bakufa banzala pe baza kozanga mukanda na poto ya passe babiso nyos to kosa moi makambu tout ça mais de comment wana c'est pas l'image qu'elle a donnée il y a ekolakisa bato ke tout va bien nzokande na kuzu azo souffrir pe na manka mukanda na kuzu azo kosa pe ba identité po azwa mukanda mais na miso bato azo kolakisa ma face mususu c'est ce qui n'est pas bien peut-être à travers ce combat là les gens comprendront la réalité de l'Europe. Comment nous vivons? Moi, ça me fait toujours plaisir. Moi, les gens de comment si on de comment on s'en sortir na Congo. Na ba félicitations parce que moi, je suis venu au Congo. Yonga ka Congo on a na yaka. Na habité sur za Congo ba to yaka qui ni to costé. So qui ni muta futa ndako afali des ici comme ko futa ka loyer. Il faut féliciter. Pour biso pe na poto arrive à peu mon moi au pour futi ndako te mo boulou pe hein. Au coton di sata frigoté. Et ça, la réalité à vie. Pour tout le monde, que tout est pessimé la biso félé. Non, bon, mon abiso te na samboula muto, tamboula na Congo, mon abat babimate, pour ba courant, ba nini, ba dire zamabe. Ah, wa tamboula, au Congo, ben, musala te ke noyete pomboule beti, non? Ok, ah, wa ta neige, ozo glisser na ba verglas, ok, musala. Au moins, muto so ça na ba condition mususu, même bon, wana, azo liango na passe. Mais de comment son image, za opesa. Et à l'image moussous. À ce cas, Rafine Toumbati. Et nga azana foyer, nga naza star. Il faut qu'on dévoile vie na star que les lois zoula na salon ya motu. Les lois zoula na chambre moko ya mwana batu, ba tire matela na se. Bébé na ya prématuré ya kisimbi. Non. Maman, ça non, ça n'entre même pas. Babilo Kwana. Ça nous rend un peu ridicule, maman. Vous êtes une grande dame. Je n'aimerais pas que vous entriez dans des choses. Pour bateau, peut bazo PC mais forte, pour dénigrer bateau. Azo vivre vie normale, mais la mise sur bateau, elle vient démontrer comme si que Aza star. Ce qu'on star, comment on a minito expliquer bateau réalité, pourquoi on a ndakuana. Ya bande koko sabatunini. Na kena belle famille, Aza na belle famille. Moi, si on a de quoi éviter. Azana wana pozo luka muskanda oya negligent oya la kisa batu ke ngana za bongo te ngana na funda mutu te mais na funda ye na makamna réseaux sociaux mais comme na ke kokuta le kuta na kacha dossier na ye ngapi na yesa batu le kuta ezali nazo zong c'est kaka rendre César ce qui est à César parce que ye na ke la kisa mundele na ba vidéo côté mbongo na azo regardez quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un à qui vous n'avez pas donné encore des papiers, mais elle fait des vidéos. Allez interpréter cette vidéo là où elle est en train de dire aux gens, elle qui vient juste d'arriver, regardez tout ce qu'elle a. Même soldat, policier, mais elle fait comment pour obtenir ça? Même si les gens lui donnent, mais elle ne peut pas. Non, mais c'est à vous de le venir, de lui poser la question parce que tant que ça, la vidéo, elle nous la sabatou que pour toi, c'est facile. Pour toi, c'est facile pour nous habiller. C'est mais bateau va souffrir. Pour toi, on va la condition, il y a température, mais ok, mais ça là, bazali. Voilà, merci. Ouais, voilà, côté Kuna Nalongwe. Maintenant, je sais, vous savez que notre pays a besoin de personnes comme vous, a besoin de personnes comme nous. Notre pays a besoin de tête. Papa Mukonzamboka, Azan a besoin, il y a ma tête, Oyo, et réfléchir justement
pour qu'on essaye de se tenir main dans la main pour que toi et Banini te koyoki ko sala pour construire Mboka na biso. Nous avons beaucoup de choses. Ouais, je disais, nous avons tellement beaucoup de choses qui ont entouré nation Nabiso, communauté Nabiso. Une pensée à Mama Congo pour son pays. Sur le plan namona ke bato nyonso tout Bible ko bandana na Genèse tin Apocalypse so tali la plupart a combat na Bible eza combat mabele eza bato bato na bato ba wela mabele ba Irak ba wela mabele ozo mona mindele petit ba ya ko coloniser biso za wela pe espace donc ça veut dire que makambo ya ko wela mabele Dieu aussi peut intervenir parce que il aime taper ça bato makasi okeno bunda donc na lingi penzambe wana a réveiller ba congolais parce que eloko nyonso le kanama kila so natali pena na Bible ça dit sans combat on n'a rien sans musala on n'a pas l'argent mutuma ko fanda te ozo bouger ne te okanta man caché et kita man ekita une fois et ozo ngali souté ozo comprendre ça dit que nzambe fa pesa congolais mutema ya ko la vie na yé ya koloba non esclavagisme non na inégalité c'est-à-dire congolais afin na kazo subir souffrance azomona ke batumo ba diriger mboka mbongo o il faut esala makambo ezoko gérer ka ba vie na bango na ba famille na bango mais congolais ko manifester te ba droit na yé congolais ko réclamer ba droit na été parce que congolais c'est d'abord quelqu'un qui est très peureux soka bimika libandika moi ça sibwe akimi ozo comprendre après je peux comprendre que mais sans le coulement de sang, il n'y a pas. Pour avoir le bon temps, il y a d'abord la tempête. Gonzamba sunga kaka po tolobaka. Pourtant si on peut zonga na Congo ya ko bundati. Te biso toza bato aussi tozi ba chance ba opportunité ya ko bima. Libanda mboka wana to ça peut combat na ndenge na biso libanda ba o batika pe na kati na ba zi possibilité obimate bango pe ba sala effort ya ko réclamer parce que surtout babi peuple mobimba uni bato wana ba politicien ba kokosa makamba sala wana te ezaki mutia mabe komona mutu mboka zo gérer mbongo mboka asomi ba ville belé atondisi ba mituke belé mais peuple ze souffrir parce que mituka no kenango wapi ba vida wana nyonso to okufa omemango te pourquoi kozwa mbongo wana te kopesa bato occasion babite ke bakabela ba congolais mais créer des entreprises. Merci beaucoup. Voilà, tout ce que je peux dire c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, une dernière pour toi kabona maman nazo zo temps belete juste na 1 minute so koki ko répondre biso parce que Mikolo to qui est un peu na moi sur le plan intellectuel qu'on apporte au moins en plus dans la société, ça sera très important par rapport il y a ma réflexion na biso. Mama Congo aujourd'hui la communauté congolaise, la nation congolaise bakoki ko kanisa Mama Congo na nini oyo koki ko zala lokola apport ya Mama Congo par rapport ya amour ya patrie et puis pour sa nation. Bakoza la nini. Papa m'a quitté. Il était sur le réseau. J'ai pas entendu. Je disais ceci. Aujourd'hui, Mama Congo, une combattante de l'IT à l'Itakapo n'a pas bonne cause. En quoi la nation congolaise et la communauté congolaise est coquille cause à la fière et pas à Mama Congo? Na 1 minute, maman. Bon, personnellement, je n'ai rien pour que Moutaza a la fierté à Moutou. Parce que jusqu'à présent, tout ce qui est dans mes pensées, tout ce que j'ai envie de faire, ils ont aboutir. Et à l'okola, on a posé l'okomobé, posé dans la baguette magique. Na na Congo, na Sunga, na sala ONG pour la fille mère, vu que ngamo penazaki fille on a botaki très tôt, na âge de 18 ans. Dans na yaki, omona osa makamume. Parce qu'il y a toujours des calmes. Donc pour l'instant, tant que je ne suis pas encore arrivé, je ne vois pas qu'est-ce que les gens peuvent attendre de moi. Moi, tout ce que je demande, que nous soyons communs encore, qu'on se donne main dans la main pour qu'on lutte ensemble. Moutoumoko ezama passe. Voix moko, na kalatoza mona voix ya
il y a nani ya apôtre wana oya baptisaki Jésus et ganga qui na désert venez vous faire baptiser, mais les gens ne venaient pas, pourtant vous avez encore raisonné, mais Jésus il était parti se faire baptiser. Jean-Baptiste, voilà, Jean-Baptiste il a eu du mal. Dans les lots pe mutu moko ba combattant ba sali parce que na ba combat wana il y a toujours au monde ebandeleza bien suka kaka ezobeba au monde ba combattant bazaki uni ba bandi force moko combat moko très noble batu et abutisa ki na makamo mususu na suko mona o kuna longwe o kuna balukeli o kuna. Donc pour l'instant le Congolais biso nyos ensemble to kokosa la likamo ensemble te ba combat makamo mboka boye et bonga kozala très unis mutu na mutu atsa ki boye. Pas qui bongaï mais qui boye et sangana po et ça quelque chose de positif. Tant on nous a kaka mwanda bubabimi pendant un temps après babungi. Pour le peut ozana bisoté. Ba tout suba ya na sima. Ba ezali kambo ya mutu moko temi balete misa tuté mais ezali kambo ya biso nyoso tout mona souffrance eza na mboka na kolela na ba condition eza na mboka. Mboka mobimbe ezali sauf qui peut. Article 15 dépouillez-vous. Mutazo si sa classe diplôme yango maele yango mais maele zo sila na makamu susu parce que OK luka musala wapi na mboka moko o ba papa bazwa retraite te omona mutu ana 80 ans afandi kana bureau mukoye moko a décida longwa atie neveu ou atie mwana ou atie leki siko bato bazanga bayangai moi bazwa misala exacte donc eza mawa pour l'instant on peut rien attendre de Mama Congo aussi elle essaye de se faire comprendre mais il y a aussi des gens jusqu'à présent qui ont du mal aussi à comprendre le combat de Mama Congo donc tout à la kande tozo kende quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci vraiment. Merci, ça me va droit au cœur. Merci vraiment. Merci et bon après-midi. Voilà, merci, Bandeko Balandi, émission Oyo. Je pense que c'était Mama Congo, Oyo Pazali Moko, Yaba combattante. Asala Moussala Naye Nangambu, ya Europe Kuna. Tozwa qui est na micro, justement, une façon. Il y a de mettre les points sur les i par rapport à l'actualité au ESO Koleka na place publique. Bandeko, prenons notre temps, il y a qu'à réfléchir sur des choses importantes, prenons notre temps, il y a qu'à passer à autre chose, prenons notre temps, il y a qu'à construire des idées, et qu'à faire avancer, mboka na biso, communauté na biso, pour la bonne cause, nous devons toujours kolinga kopolambula pour qu'à la fin, tout le moyen, tout soit eloko et sengeli. Je sais pas, un mot, Sarah, juste pour une minute, pour tout le moyen, tout kabona. Mama Congo a tout expliqué. Ok. Moni elo t'as dit faut koyeba que ndet ozala boye. Ezala batu mususu ba supportaka surtout na réseaux sociaux tellement to dépendant na ba view. So ba moni mutu mo asali neti kombo na e komi na réseaux sociaux minga souvent na ba miniature ba mona relo on dirait mutanga komi nzambe. Ok. Skoyo na sa jalousie na kanda wana ndo monaka neti la marina nalandaki alobi o Mama Congo afinga e menga na yebi peke ye pe na mobile ni ba finga Mama Congo. C'était dans le passé. Maintenant au sujet mo ye na réseaux sociaux et comme on a porté Mama Congo plainte sur base de quoi vous comprenez. Donc ngala mona la marina oui Mama Congo afinga e mais ye pe na mobile ni ba finga Mama Congo donc ça la ma vice versa. OK. Mais lelo na sujet mo boy pour Mama Congo komi eli mo boy na réseaux sociaux loka Congola linga mutu a matate et comme on a que porter Mama Congo plainte na que funda mais bon na ebité mais toutefois biso tout ba congolais to ko bomanate. OK. Atako to lugali pa on a Facebook to na YouTube mais il faut zapper na moi bandenge na ngo na ba norme ne na que funda moto na que funde na moi cause mo ki za valable na maboko. Okay. Ne na lobai l'autre fois combat ya Mama Congo ils ont mérité za na fondation na ngo sikoyo ndeko na biso la marina que no funda Mama Congo na fondation nini yona mobile na ebo finga ye pas finga bino donc voilà t'as dit on a encore bâti ngwana. Merci beaucoup, merci na réalisation ya Bochwale, merci pour ba image wa Kitoko, un grand merci na ma meilleure fan, le meilleur abonné, je vous salue, je vous aime beaucoup, un grand merci à maman Bijou Nketani. Mon panzi à papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo la femme de papa Noé Banvaka Lanzinga. Maman Yvette Mbangu, maman Deborah Lubanda Kilomère à Calgary, Fifi Wechi la star. Elle s'appelle le président Bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, maman Fatou
Dokanti, Maman Makiala Kumba, Angelos Karouane, Célia Kinkela. Je vous aime beaucoup, Bande Konanga. Bino Baïnios Bolinga Kaleko de bonne conduite. Nous sommes là justement pour faire notre travail. Ce que Jésus-Christ a été au Koutana Lobby pour un nouveau numéro. Mais tout à l'heure, vous allez brancher, scotcher parce que la suite, il y a émission Oezali sur un autre sujet. Merci beaucoup.